Oui. Nzamba yebisanga ils ont la basali mususu au côté a préparer bombe. Abi que lelo na bimisa bombe ba tuso ba ko zala bien té. Papa mukuna na landa e peka ka no katomona papa mukuna te aka ainsi de suite. Mais depuis que papa mukuna na prison na makala. Na makala kola yebisa ki ngana ke ko luki na makala. Seigneur yebisa ki ngai na loba na papa mukuna a luki longi na ye. A confesser. Donc message wana nzamba pesa dans nzamba pesa par rapport à makambo utoleka. Par rapport à makambo utoleka. Ezaki montage te. Montage comment? Non, yebiteka. Ah, ba toleka. Pour nzamba reconnaître yango que c'est montage. Ça bana nzamba ki no ba nzamba tout est fermé. Mais kende quelque part ngabi ndenge nzamba lobai na ngai na komisa yango pona na bondela pona mboka na sala oyo nzambe alingi. Yango salenga kena kende kokota mabondeli wana pendant 7 jours. Et donc alboso nzamba yebsanga de temps à autre abimboka oeza Israël. Namonaki mwasi moko azalaki kuna avant d'être nassé et main noire moko ezaki ko les ozipaye. Loboko moko ya mwindo ezaki ko les ozipaye. Nzamba tangelaki nga boka ya pays ya Belgique. Alobaki na ko frapper Belgique makasi. Atangela kinga biba américain ba na kati. Atangela kinga yi mboka France. Alobi makambo yo esalamaki wana zaka na kati ya mai ya vandela lobaka sakaka. Bebisaka misala na bango ezala ni le sens de fait na génération na yo. Et c'est ngani to bonde la pona mboka to bateka mboka oyo obonga sote ozolakela mboka no mabe. Ozo confirmer que ndenge nzamba talisa ko de pas prêter serment et que lelo peuple de Dieu ba kolanda yo ba ndima kate tout ça. Oko confirmer bosala ba que président Fachi Béton azali o nzambe aponi to landa to tia maboko to sunga to tialo sambo yende onkola poni akobimisa Congo na boumbu ya menwa. Let's go. Tout est grâce, bien aimé dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Shalom, bonjour, bonsoir chez vous. Vous tous qui êtes en ce moment partout dans le monde entier, dans les 5 continents du monde entier. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Mabe Nzambe Zawapi, Mobaya Mouiko Wapi, avec la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste Dipiti. Dans cette émission, témoignage, Tozo Okoba, toujours To Okoba, avec la servante de Dieu, la prophétesse Michael, qui ces derniers temps nous bénit de la part de l'Éternel. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimés dans le Seigneur, comme à l'accoutumée, avant de dire un coucou, un bonjour à tous ceux-là qui nous aiment, aussi d'introduire déjà la servante de Dieu, je m'aimerais demander à la régie qui est chapeautée par Alain Kiakala, Mignon Bébé et Yves Bolofa, Monsieur Fayoulou, de nous donner un cantique de la princesse et de l'Éternel. Et on se retrouve tout juste après le Sako Mokonzi. À vous. Ninani, Aksanti sana
Yesu akwakaka te. Nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai. Nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu Sabadino Tokumisa Yesu Masiya na ngai. Azana bomo Yesu azana bomo Shama azana bomo azana bomo. Mubaya Mungu iko wapi, mabe ya Nzambe eza wapi. Bino nyonso bolandi biso na 5 continents du monde. Vraiment nos commandes. Papa Guy Labala, Maman Lorien Labala, Marlène Mbouy en Afrique du Sud, Maman Louise. Vraiment Nzamba Pambola bino. Na katisi directement Maman Marie-Claire Karawas, Ndenge Kaka Olinga Kale Nazarene, na yo na Papa Timothée. Na bete bokati lo sako. Maman Madeki Bani, na Papa Bruno. Na bete jour J mois le sako mokondinga moko na kokata. No comment Maman Monique, Papa Gila na Londres Nzamba Pambola bino. Basali na Nzambe nyonso tu oyo boyambi témoignage ya Maman Michael la prophétesse boko benga boko koma boko komela biso. Vraiment nous vous aimons de l'amour de Christ. Merci naba onyo surtout boko ndima musala to kosala parce que to zui ba message na Afrique du Sud, na États-Unis, partout dans le monde entier. Yaba remerciement, yaba félicitations, lolenge émission eko kende eko tambola et le comment koka boy bisi biso mais maman Fora na lo belinga ngote na papa Kai, c'est maman Betty Kokele aussi maman chérie na lo belinga ngote bolobi maman Tiffany tokoya ko botola Kai oyo maman lokwa bo sinyalenga elo na kosala ya makasi zali kolongola ba feuille na ko banesko kolongola ba feuille ya na kati ba feuille na kotika ka kayo ezala ya pamba mukombo wa ko botola bozo ka kaye vide mais botika nga na zoba kombo ezali elo ni ezanga lifuta la mukilo eloko nini maman Michael shalom. Shalom. Comment ça va maman? Oui, je vais bien par la grâce. Toujours toute belle. Yeah. Kola kongengisa kaka. Ma pour mafuta. Tango midi pe pourquoi. Voilà. Vraiment ba Nzambe ba kolando pesa bango na mbote ba shalom na bango. Nanga pesa ba Nzambe mingi. Alléluia. Amen. Ba Nzambe nyoso alléluia. Tika Nzambe apambola moko na moko oyo azolanda biso na mama oyo na kati ya plateau ya les Nazariens chez Maman Tiffany. Tika Nzambe moko voilà. Ndeyo za Fabiola. Yeah. D'accord. Tika Nzambe na Israël apambola bino bisika nyonso bozali bisika nyonso bokolanda biso. En tout cas vraiment bo s'abonner, partager message na nkolo topé nyonso okoyoka na les Nazariens et comme ndako na yo na esengo na kombo na Yesu Christ. Voilà ce maman Michael alobi Maman Tiffany ba kombo na pesi pesa na pesa. Mais soka alobi Maman Tiffany eza pona yo na bénéfice. Moteki nguba bataki na munoko te ya. Na mwi bobo motala nga na kaye. Vraiment moteki nguba batala kaye na munoko te. Biso to teka te mais to sa msala nkolo ce ko la pesi nga moi 2 3 kombo na bombi. Mais aujourd'hui maman Michael na habite est-ce que bato pe ba kozali ya kopamba ba ko benga vraiment. En tout cas, bato ba benga ebele. Ne ba benga biso be. En tout cas ebele. Na ebite nde ba benga bino mais o nga na zozo na téléphone en tout cas eza ebele. Ceux qui ont préparé ma terre nanda ko bi ma terre on est na préparant en boué, na préparant pour na Michael et puis que ça va passer ça lango. A préparer ma terre pour na protocole na ye, to pe pour intercesseuse na ye, to pe intercesseur, a préparer ma terre libanga pour na yo. Et ça la rebelle. Oui. Nzamba yebisanga ezana basali mususu oke côté a préparer bombe abike lelo na bimisa bombe bato so ba ko zala bien te et ezebele parce que yo tongo préparer maté na yo Nzambe misone kanga mate yinde muta monaki ate aka
na Bible na yazaka na wa fungula kazo pesa ba verset mais ba version na nzamba yebi ko s'adresser na nani na peuple de Dieu pas à la quoi béni to ozo loba quelque chose pour et ça la débat moko boy quelque part en tout cas wana nde nzambe nde mutu alobaki wana nde nkolo nde mutu na clé maloba ya kokata eloko wana nga na comme ça message nanga oyo nkolo ayebisaki nga donc c'est un peu ça. Voilà message mususu tomoni ya ezali ya papa ya prophète Onésime. Ah voilà. Ah merci beaucoup. Papa mukuna na landa epeka kano katomona papa mukuna te aka ainsi de suite. Mais depuis que papa mukuna na prison na makala. Na makala kola yebisa kingana ke koluki na makala. Mais na on a makala te na ebipete donc na ebite no banda ketiko. Ba tifadi na bi ke message e comme là. Voilà. Nanga otika prophétesse prophètesse sabi message comme makaka. Ona nga pa to kende na benga na ndeko trésor mukuna a singa audience to kutana papa mukuna message comme bon. E comme makaka e comme Mama Tifani. Seigneur abisa ki ngai na loba na papa mukuna alukelongi na ye. A confesser devant Yemo Nzambe, a confessé, a lukelongi na ye, a bongola motema. A sukola mitema ya bana na Nzambe nyonso ba kwesami balobi ba kosambela lisusu te. Wana Nzambe ayebisa ki ngai. Bana alobi bana na nge belé balobi ba kosambela lisusu te. Na makambo oyo esalama bi yebisa ya lukelongi na ngai. A confessé na zama boka ko fongwa na ko yamba yi. Voilà message que la pesa kinga pona papa mukuna c'était prévu bana ko déranger nga trop na ya makala. Na kenda makala kuna na kende ko luka nga na obanga peke na yebi na nga te na obanda wapi na seka Seigneur sala ka façon moko pona meka ko passer message na bonzambe na yo lolenge yo lingi. Na ndenge nzamba ko sala ke non na leka na les Nazariens donc message na zanango pona papa mukuna ya ngwana nzamba lobi alukelongi na ye a confesser a laver mitema ya bana na Nzambe mi balé wana topé mi satu wana ba amu wana lelo e boye lobi ko sambela susute e vanda ndaku soki lelo yesu aye topé kufe zui bango ba kufi na masumu topé ba kufi na kozanga ko yeba Nzambe e kozana mutu na ye donc message wana Nzamba pesa dans Nzamba pesa par rapport à makambo otoleka par rapport à makambo otoleka ezaki montage te montage comment non, il y a des ah, bah, les cas. Pour Nzamba reconnaître Nzamba, excusez-moi, Tiffany. Nzamba, c'est un Nzamba. Oh, nous sommes qui vidéo, na senga mawana Nzamba, bosa bo moina yo. Oyebite semence ni no kotisi kaka lolengo tala ki vidéo wana. Senga mawana Nzamba, Nzamba limbisa yo. Nzamba yemo ka bilolenge nini? Ako juger na lolenge na ye. Mais yo bisuko so tala ki senga mawana Nzamba, yebisa Nzamba. Nazala lokola bana lotité. Ça va merci. Voilà, donc comme il faut un message à Moboko. Des messages pour la nation. Bandeko mo bana papa mukuna bo comme ça message, bo sala to kende comme ati na makala sueko comme parce que Nzamba va reconnaître ndenga reconnaître donc c'est un petit montage. Message pour la nation, maman. Aïe. On a mon examen hein? Non, non, le bakam qui. Ok. T'es en libre, hein, maman. Donc, qui a un message pour l'ambo cannabis? Non, il y a pas qui dit là, mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino moi mon tio n'a pas un na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty.
agence moi efongami comme on Nazareth. Na kufie agence lisusu ndenge ça sous mulongo kuna pendant cela sous kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme les voyez bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à vous dire que vous eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo ici. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans le bon Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Le 8 mars. Confirmez que le 8 mars, non? Avril, hein? Avril. Février. Nada. Le 24. Le 24 mars. Yeah. Et Kutakinga, nazalaki na 7 jours moko nazaki na ngoyo ya mabondeli ya séminaire l'église. Et ça peut na nini. Na profil na WhatsApp na tango. Nzambe apesa kinga révélation wana ya ko bondela pona mboka. Nzambe apesa kinga yi robondela yango pendant 7 jours. Na salaki yango comme un séminaire. Pendant que na bondela ki pendant 7 jours wana malgré confirmer Kotaki, parce que écoutez, ils ont confirmé Koti. Malgré confirmer Kotaki, mais on a se déplacé qui, qui ko futa hôtel quelque part pour nous rebondir. Pour baloba qui que non, zamba tout est fermé. Mais kende quelque part ngabi, ndenge zamba loba ina ngai, na komisa yango pour na na bondela pour na mboka, na sala oyo nzambe alingi, yango salenga kena kende kokota mabondeli wana pendant 7 jours. Ya kobonde la pona mboka ezalaki na kombaki thème na biso ezalaki que ta conscience travaille na bondelaki pendant mikolo setiwana jour oyo na mataki na ngomba bisika na kotaki mabondeli nzambe abando talisa ngai mboka na biso Congo eloko liboso nzamba yebisa nga de temps à autre abi mboka oyo eza Israël abinga na komba Israël nga bisanya koma lobi oui po bolamu oyo ngai nzambe nazo sala na mboka oyo histoire na ngwe kozala lokola ya ba Israélite Seigneur ay kolakisanga na mai na mai na biso kaka oyo nada fleuve na noka binada te fleuve na biso ka to kataka no to kataka Brazza fleuve Congo ya Seigneur ay kolakisanga na kati ya mai wana namonaki mwasi moko azalaki kuna avanda na se et main noire moko ezaki ko les ozipaye loboko moko ya mwindo ezaki ko les ozipaye na kati kuna ya se après komona loboko wana na kati ya mai namoni drapeau ya RDC na kati ya mai namoni drapeau ya RDC mwasi wana nde avandela ki likola drapeau ya RDC
Zamba eko ebisanga lobi na Congo ba sacrifier mboka o nini o ba bunda bitumba de temps à autre ba guerre ça la makuna awa nini mboko yo bamboka na biso o ba bunda ka bitumba we côté ba zwa nini yo province oui ba province à Goma Bukavu oui alobi ba sacrifier ba province wana pendant que makila wana ezo supana bango pe ba o basala eloko wana na bamboka na bango bazo produire chaque jour nzamba tangela kinga mboka ya pays ya Belgique alobaki na ko frapper Belgique makasi atangela kinga biba américain bana kati atangela kinga yi mboka France alobi makambo yo esalamaki à l'époque na tango président nani azalaki Mobutu non Mobutu te Kabila Kasavu ya alobi makambo esalamaki à l'époque wana batekaki mboka na bino Congo alobi esengeli bo dédier mboka oyo na maboko nanga po solution epesa maipa ya bana nzambe na ya tuni Seigneur mais depuis kalanyo sowana ba pasteur bazali alobi na sengi na yo ozwa mboka oyo o dédier yango epai na ngai pendant 7 jours oyo na sombe drapeau na bondelaki na déclaraki en tout cas message oyo eza mwa mulai vraiment eza mulai mukolo yesu abandai ko yebisanga makambo ya mboka epesa nga pasi mingi pe mawa alobi na mboka oyo fufu elingaki kozala eloko moko pamba lipa eloko moko pamba bi à travers maloba wana baloba bateka bazwa nyonso bakenda nango batika Congo kaka lolenge batika wana nde tozomona makambo oyo nyonso lelo ebongi lobi ko bonga te lobi boye lobi ko sala boye mena linda yebisa na bana nzambe nyonso tozo bondela tikaka mboka Congo na maboko na nzambe pe kendeke ko bebisa nyonso o sirène wana zaka na kati ya mai ya vandela lobaka sakaka bebisaka misala na bango ezala ni le sens de fait na génération na yo esengeli to bondela pona mboka to bateka mboka oyo obonga sote ozolakela mboka no mabe loba malamu pona bana yo malamu wane bandolanda bana yo mais soto ba mabe pona bana yo de temps à autre au moins que non mabe ngo pe un jour ekolata nzoto ya bana yo donc Seigneur tanga lobaki na lobaki na ko frapper ma case parce que mabota oyo bazo kufa kuna de temps à autre bazo lela liboso yanga ke baza ba innocent bazo kufa liwa o bayebite. En tout cas, on a bana Congo nyonso, bana Nzambe nyonso, et ça nous a congolais, tout le congolais te bondela kapona Congo, Nzambe a mis un changement na mboka Congo. Ce qui Nzambe a permettre na loba o sous na mona kaka ya mboka Congo na koloba yango mikoleko ya. Pona lelo n'introduire non awa. Avant de boucler, ils ont la prophétie Mokrebima sur bon oyo bomba na yo mais étant prophétesse au c'est la lecture il y a la prophétie où ils ont payé vraiment ni président Balobi Baloba Kike 4e président par rapport à papa Simon Kimbango tanga kepe na parcours à témoignage na et que papa Simon Kimbango a lobaki 4e président akoya pona kofandisa makambo na ekolo na biso tout ça et le bamaki tout le monde ba président baleki 4 balobi non ezaki président là ezaki na président Kabila babi ezaki mais tant aleki babi non ezaki était ezaki na continuité le président Fachaye balobi yende muto yo Nzambe aponi pona kobimisa Congo na ba situation nyonso monde ba main noire wana tout est-ce que ozo confirmer que ndenge Nzamba talisa ko de pas prêter serment et que lelo peuple de Dieu ba kolanda yo ba ndima kate tout ça oko confirmer le bosso ba que président Fachi Béton azali o Nzambe aponi tolanda to tia maboko to sunga to chalo sambo yende onkola poni akobimisa Congo na boumbu ya main noire. Oui, merci beaucoup, maman.
Tiffany et le caliboso n'entend et tant en banane que le banana pour naïe bon et ça là d'abord joie parce que les ambassades que le bamakambo toujours y a malam toute autorité vient de Dieu mais le comment on a une le bamama Tiffany tant on zambé allo bien au texte peut-être bimba oui pour tu non ça n'ira message à malam moi quand maman Tiffany topé sa président na biso chance et le mona Yesu. OK. Donc à précision. Topé sa président Fati Béton chance et le mona Yesu. Et tokolonga. Parce que Nzambe alobananga makamba minene tout à la cas exemple moko hein. Moi na papa ko sali le côté. Hein? David na répétango nyonso. David atongela ki Nzambe ndako te mais a souffraki a nyokamaki. Ndeti papa ya président na biso anyokamaki pona ekolo baloba n'importe quoi pona ye pona ekolo mais bisika o ya vanda kite moi na sa nini avandi soki Nzamba alobi te ke yo vanda na kicho mama Tiffany o vanda pété pas importe o muta ko koloba mais soki Nzamba alobi non non Nzamba za non et oui Nzamba zali oui et là qu'on a ko loba yango na to pesa président to chance en tout cas azana ba idée et sengeli to sunga ye pe lisusu na lo sambo na biso. Merci. Et puis n'habite bon na suki wana merci beaucoup. Et au suka bwende ni prophétesse. C'est loko mo linga ko bimana bien. Te suki ba Tiffany pona lelo. Bon ngai pona lelo na suki te na sa na mususu prophétesse. Dernièrement awawa to yamba qui disons to mona ki biso surtout l'équipe biso pe to yamba prophétesse Rebecca je crois avant que je me trompe prophétesse Rebecca Rebecca voilà aleka ki kolobela biso ke ayucho le kakala mingi pe biso soute alba ki ke aye pe Nzamba yake okebisa vraiment président Fati Béton là c'est ces questions de maman Rebecca et puis yo moko na peut soko landa epé OK olanda te voilà et que Bokondi, Nzamba insista qui tout ça bon d'ailleurs tout l'équipe tape pas les équipes à président Fati. Alors tout le monde maman Rebecca sa prophétesse ka lokola yo. Alors bi kenkola lobby so qui président Fati azo continuer kaka boye aibake ako Emilie loko anana Emilia mutote ata ana Congo bato ko bengana ko kendo lukambo ka refuge et ko zalate. Siko pas face ya prophète po ya bomba kita bimisi. Siko loko ya bimisa ki po ya prophétesse et pe prophétesse. Est-ce que beaucoup beta na ba prophète? Moi Tiffany nada pardon s'il vous plaît. Je vous en prie mais là on a kana koloba même ngata on peut sa prophétie. Quand kaka nyo sotin il faut examiner Bible les outils la biso. Il faut examiner, il faut examiner prophétie. Tant que tu as un Nzambe, il faut toujours temps il y a discernement. Tel que ngalolenge Nzambe nangai adressanga po avant na bimaboué ba dressa kingai parce que Nathan écoute que non oyo koko sala ngoboté oyo koko sala ngoboé donc c'est un peu ça. Donc on ngana ko koloba nyoso to tika mabuko na Nzambe. Nyoso to tika mabuko na Nzambe il faut examiner les prophéties. Ata nga faut que etemna ko landaka nyoso te na loba. So vando beto bon de lobi Nzambe na yeba vraiment pesanga elembo moko na makambo yo prophétesse Michael alobaki. Nzamba Nzambe na ba façon de nyoso akoko la so tamukie moi elembo moko que non c'est une servante de l'Éternel en tout cas lobi makambo ya solo. C'est un peu ça. Merci. Voilà, avant tout comme on a dossier à lettres, tous on a des questions, il y a retour na yo. Et ça on va découvrir tout na qui biso. Voilà puis maman Tiffany, mais quand retour na biso, to longue na ma message. Lelo pesika est-ce que bande comme soupe bazali, ba message monsieur pour na bande ko ezali. En tout cas, lelo na suki na wa. Lelo to suki na ah mais message mais ezali. Si ezali surtout muke kaka na loba. Ona. Te na wala na tanga ta kombo mote. OK. Et nazo ko englober on kaka na loba mingi pona ba pasteur na komaki jour wana ke bateki l'esprit ya bana na Nzambe. Balé bazar.
nabaki bana nzambe misato comme ça soki 4 bazani nabaki bana nzambe en tout cas on va mi balé bango ye mi balé bango ye mais ce na nini nanga baza 4 baza 4 mais quand check it ezana mutu na baksa sima ezana mutu azana bisika na ye azali mais onga na loba na bana nzambe komona yango masekite comme so women l'église moko sali 25 ans 30 ans 5 ans 10 ans rien ne marche au bongola nanu ata motema te parce que koyaka pa yesu kata 2 jours faut changer ezali na yo et tambole na yo façon d'être na yo ozana bonne conduite devant Nzambe. OK. Maintenant depuis au côté dans l'église moko ya bongo oyo kapena maté apo surtout bango so ba té oba a penza en tout cas nazo mela to pe nazo lia iloko malamu mais banda au kota au changea tous arabi quand les sous moko na bando kama na ngoti 25 ans lelo yango ko bandilaka quand les sous moko na bando kama na ngoti lelo yango ko sengelaka bolimbi c'est pas na Nzambe luka vraiment bisika oyo Yesu Christ a convaincre yo parce que ça batu sou basambela na église na bango te Nzamba yebi une église mususu yo pokenda kan église mususu. OK. Donc na panye wana Nzamba mona yo te mais opesaka osemaka na panye wana yo zate tam susu ndamba mona une église mo bazaka 2 personnes Nzamba zo mona yo za 3e personne. Donc esengeli osala na no examen de conscience est-ce que depuis na banda ko ya pas maman Michael est-ce qu'elle a changé vie moi na ngamba ko na zane Marianne moi na wana mama Tiffany na kutani ne na Congo awa mais lelo na oyebisa yo soka atelema otia sa malam ondimate pendant temps on na Congo donc a changé identité na ye nga na changé ka moto te même ta changé ka moto identité za Nzambe nga na teka kaka oyo komami na kati ya Biblia yo oyo kayango o mettre yango en pratique o komona lolenge Nzambe ako changer identité parce que Bible le bi Nzambe Nzambe kaka ya lelo ya pesa ka moto rendez-vous te o ya kalobi zonga lobi non bisika ozali yo moko zo senti que no banana kota wana malade wana kendela ya okana sana délivrance ezwaka 1 million de jours te donc Nzambe soka lobi na okangolo lelo na kangolo lelo mais luka vraiment bisika oyo Nzamba convaincre motema na yo que awa ne sikana sambela oui no ka batebe ba sanga na kenda so église te na sambela kana ndako te faut kenda ke église dimanche il faut présence nous à la église panier wana eza na bosenga na yo wana eza ko loketia présence siko tango ange à bénédiction ko ya ange à délivrance aye ange na yo tango ko ya aux absents. Combien des absents de jours ça fait 4 ans, 3 ans que l'église est. Tobo été. Mais yebi sans Nzambe a convaincre yo bisika nini yo koki kokende. Mais maman kaka bino mo basena vraiment je ne sais pas excusez-moi l'homme de Dieu bana Nzambe siko ko motia bango wapi. On a comment ba mikolo na yebiti so basena Nzambe alingi ba Nzambe bakota life ba mo bakota lola adono nada. Nada vraiment. Bino moko basena Nzambe misuta ya baba ngala plateau. Sortez au milieu d'eux. Bobima, bobimi si ba Nzambe na l'église. Bobima, la Bible nous dit tout ça bobima. Yo lelo bozonga okoko zang cette église ité. Nzamba lobi komitanga zo sokola ba église. Awa, siko ba Nzamba ba kota. Ba bima, non nada. Nada maman Tiffany, to comme le temps de la fin. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci moukier. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs que vous acceptez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens news. Donc neka ke komami wana les Nazaréens news parce que les Nazaréens o ya Kinshasa
ndeko boye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news. Donc les Nazaréens news ndé ya bino les Nazaréens news les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement. Donc s'abonner ou epipe moninga s'abonner ou epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, émission Talio attaque au Tali. Donc, toujours sous kakana ba minute, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Parce que moi, tout que moulay zate donc ba témoignage au landjo, table sainte au landie, mission ka au landa oyo, attaque oyo landie amuke oyo. Donc, cliquez le lien où ils en a sewana. Après titrage, kazo landa wana. Donc, sur le titrage, na sewana au mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka donc au tali attaque. Au moment la titrage zawana parce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et on met mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go. Merci Jésus. Merci Jésus.